Lelo, je te dis la vérité grâce au Seigneur. Parce que, vous avez la maman été courante. La salle a 5 jours sans maille, sans courant. Des acquis partout, hein? Partout, hein? Partout. Gouverner, c'est prévoir, maman. Tout est d'abord pour courager l'homme qui est dans la tina. Gouverner, c'est prévoir. Pour dire les distributions, papa, il faut pas quand même un bac, il faut pas avoir tout. La fois, je suis dans le studio, quand même, il faut pas avoir le studio, mais le studio, on a le studio, mais le mal est gâté, il m'a placé, mais on va te télé pour les. Hein? Là, il m'a encore, on a ça à 4 jours, on a subi la télé à la parfait. Là, j'ai obligé de dire, Babylone a dit que là, tata. Et nous avons un motif, aussi là, on a tourné, on a dit ça, non, qu'il y a que ça, il y a un transport. Non, il y a un transport. À quel cap, là, on a la méthode qui est, on a quel cap. Ah, bon, il y a un coup de bâton sur le foot, il s'appelle le chemin. Alors, mais ça fait un malade qui tombe en mode mondial. Mais Miss, un jour, tu peux même. Merci, ndeko kunda sister bazagoma modèle pour les modèle sur les mamans qui priaient beaucoup mais beaucoup pour la déception du bain mécanicien voiture, camion, la téléphone, les canissons donc c'est la mettre la petite bonne, la bonne, la vie tout comme la vie joie. Qu'est-ce que vous avez pas un fidèle là. Ah ben on va comme on se fait formé dans la bien dans la fission. La niveau les aboram tout sous te cause pour poison aussi quand pour faire ça pas de sécurité carrément. Quand moi on a qui garde. On a fait un rôle de maman. Bonjour et shalom. Bienvenue dans le Seigneur, très cher internaute, nous vous aimons beaucoup. De l'amour du Christ, restez branchés sur Lazareya TV avec la vôtre, la princesse de l'éternel, votre famille. Il n'y a pas de souci, hein. Tous les du Seigneur, le Seigneur, mais mon collègue, le prophète de la nation, le prophète Rifa, la mort de Jésus a coupé la Kamukabonaï pour la Masia. Basala même à débat balonga été. Réalité, nous sommes à Kalboso, à zone Saro, à Sikalao, pour que Bananazam Mozala éclairé là.
Je rends grâce à Dieu parce que Azui, mon mes condoléances à toute la famille Kunda. Sister, on est ensemble, que Dieu vous fortifie. Parce que c'est la main de l'Éternel qui est capable de toucher le cœur, là où les hommes ne peuvent toucher. La main de l'Éternel entre au plus profond de la profondeur pour pénétrer et consoler, c'est ça. Régis dans l'enseignement un élément pour la gloire de notre Dieu. Et puis, tout comme ça, Maman Lucie, que la sister Régis. Parce que ma vie, mon travail, les Nazariens, mon église, Salvation Ministry, mon pays, la République démocratique du Congo, un pays au cœur d'Afrique. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel la plus enrichie. Merci de retour sur ce plateau, les câbles depuis les Issa, que le Seigneur te bénisse abondamment ma sœur de tous les temps, de tous les jours. God bless you, je t'aime beaucoup de l'amour du Christ, Papa Guy Labala, Maman Laurien Labala, la famille Labala tout entière, je vous aime beaucoup, Princesse Tiffany, Zoé Labala, mon militaire bien, pour l'unité, Madame de Koné, surtout Bayambaranga, histoire en Europe. Là, je vois Maman Judith, Papa José, François, Nzambe, Apambolamino Makasi, Maman Myriam, que le Seigneur te bénisse abondamment. La ligne de notre mingi, tous les prophète John Defa, Shalom, bonjour. Shalom, Maman Tiffany, la gloire, l'honneur de Dieu. Ok. Madame qui est au Sanana pour le ma vie d'occupation à Bissau, mais tout le monde ne peut pas encore. Dans le sambo, tout normalement. Non, dans le sambo, parce que au moins, il y a la collaboration d'utilité. Si vous voulez toujours vivre grâce à Zambie, il y a mettre le temps et les circonstances. Et alors, la zone, ça va toujours. La tour de pas encore, avant la bande de Cambo, tu vas la prière pour la retourner à Zambie. Parce que tu vas, bon, merci le Seigneur. Tata la petite émission de Konayo, Pambola Batela, Tessa Maman Famille, Boigna, Sibetsa, Intelligence, et qui n'a eu bien nommé, petit bon beaucoup, on a beaucoup Konayo, Kolo Bunda. Ce que vous dites, quand tu vas être capable. Si vous avez été dans la vacances, vous avez dirigé, il y a un petit monsieur Kolo. Si vous avez un pasteur ou un madame, il y a un abbé, il y a un abbé, on m'a pas tenu dans Zambie, on m'a pas tout préparé dans Zambie, mais on demande ce qui va se mettre si quoi dans un bon dans ces variantes, quoi va s'en faire péché les jeunes à Bango, tant d'autres va apprendre comment. Tant que on va nous donner la base na sua na bani tukana baibora ya wesheke tena ukoma ule na piloti na Bango kwa maana bana. Kala bazo simitena na Bango ile tana Yesu tu sasa na biso oyo wakunda system kwa kanisa yeye akata livre sugani na yeye siku saa hii nataka yoko ya tena kama tablizi na yeye. Kolo obani na biso kusubiza na biso na kombo na Yesu Masia bazali mokonzi pe mobikisi na bileko biso seko. Amen. Amen, 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 Papa John Gefa. Bonne santé, église, on le connaît surtout. Bon, santé, nous retournons à la santé. Na Congo, Tokufaka. Celui que je dis, je te dis la vérité grâce au Seigneur. Parce que, vous avez la maman courante. La salle a 5 jours sans maille, sans courant. Tes acquis partout, hein? Partout, hein? Partout. Gouverner, c'est prévoir, maman. Tout est d'abord pour courager de l'homme qui est dans la tina. Gouverner, c'est prévoir. Pour dire les distributions. Non, papa, il faut pas tout quand même, il faut pas avoir tout. Non, je ne vais pas te dire dans le studio, quand même. Il faut pas avoir le récipient, mais le studio. On a le récipient, mais le maille est gâté, il m'a placé. Tu vas pas te tourner pour des. Maille, mon corps, nous sommes à 4 jours, nous sommes à la parfait. Nous sommes obligés de dire à la Bible, la Jeep, la Tata.
elukaka yango ti mosika na bango enatokona oyeba biso anoke elinginaki kosala toilette afutela ngo transport nakokotela transport akenuka penala biso avana na limetake ti elo akenuka kuna bakomisa ofutisa mpe biso mai eza te futa ya nzambe nzambe ekomelaki te ekomelaki biso mbala na mbala bana topesi bango bakisa kona libumbu akota toleki te mama kisa libumbu akisa libumbu mama sikotokolia libumbu na toleki te tokosala ndekakosala bato jeune ete jeune te jeune kuna masukotele eyebaka te mais kisi nde ekangi yango kaka moni ama ezongi nous ezongi tokisa nakofunga sikoyo bufungana est ce que nous vivons ou bien nous sommes dans quel état est ce que nous devons vivre yango moni ndefa abindelaka peuple ndefa abindelaka la république démocratique du Congo non intérêt ya bato alors mpona lotuli na église na toujours libanda nakomi tenatere la présidence epesaka Congo 50 000 dollars po bakunda yo bapesi oza te mama oyebi bible ezoloba na 1 Jean chapitre 5 verset 19 nous sommes les enfants de Dieu il faut savoir que est sur la puissance du diable soki ezali moto ya bible signe bible signe matema mbale mbale babeba bapaster babeba soki ezali mopedi naka asa azotouche akuta kuna danger eba biso tozalaka bato bahomosexuel te nazali homosexuel bible signe yango bible matema alors on va dire ce que tu as dans la séance qui était maman il a passé ma souvent les gens on donne une fois dépasser le christianisme dépasser la patrie donne na le baka on a salaka mais je suis de chaque chose à son temps on est bien non faut la passer exactement faut la au de la patrie à la milité la vie kasi la milité là il a sali propagande parce que la présence de mais ezalaki nyonso mais talaka kona ndimeki akufi babisa bien susu okufi ndenge ebele sasu akundanga ne mama tone sasu mama tone te akundanga mais naye bana mpe kelema sasu balande bazaku balande bakanganga ete simboka nini nina benye osala nini mpo nzambe apesa yo bana ya bio oyo neti baveni neti bapaster osala nini mpena babatela po po azo ekokota te nzambe na likolo azobomba yo mais osala nini batraisaka o te natunaki nzambe fo nazala otiolango bini te nasalaka bapriere et puis entourage nango toa bana oyo basambelaka epai na ngai na bali na bango mike nabokoli bango spirituel bakoti babeta bangala bangala basoyi pasteur ya biso asoyi fispa bazeli nepa lingala c'est soyi eza te eza mongamba mosika bangala bangala tepa nanga bato balanga bayakanga bakongo na banitu bazali me bana bakili banzambe bali ozala lokola bible ebisi biso na kati na Jean 3 verset 12 ne soyez pas comme Caïn baboyi basimi makila na ngai me batentaka bango batentaka bango mingi me babela mbongo te mpo babela mbongo te eza bafidélité eza bareni boboa lelo ovanda oregiona neti nini bato kaka bapaster fiston baser reni osalaka bango nini soki kaka opambola wana bapaster kim basalaka nzambe apambola yo okende liboso mo eloko te Matthieu 10 verset 40 c'est lui qui travaille le thème à la tête oui et puis il y a des choses nini moto pe sur mai ya pamba et la batterie pour que ça vraiment merci la tira chez 9 mois de boni pour que maman merci ce maman Zolia moi na Zolia maman Bimisio la femme se vit dans la vie et puis à tiki pété à côté de belle na tiki to ko ya moto ça maman merci pour les cas parce que la bonne eve ba sala et quoi ba no ba c'est mon sou mo ko na mbongo bele na ozondongo na pesa mo ba kabia minene tanto na bango bango basi tanto na pesi bango vie na bien na jino te mais chaque chose dans le but le Isaiah chapitre 3 verset 4 chaque chose à son temps merci beaucoup voilà c'est une manière de fidélité et puis ta pamba te ko comme ça c'est ngai kale basi pasuka kaka na liboso ya ndako utina wale baloto kina yo na nkabo kaka mukolo kaka mukolo on va pour faire John Nifan le but de la présidence oyo tomboki lelo papa de papa ba yo kala liste ba to na kota na ko je la do ba sa liste ok on peut le moi lelo ka mo ka ba tomboki na kini le bio ki sa yende ba za ebele za quelques-uns ba na là c'était juste pour te dire bonjour c'était une manière de rencontrer la quatrième émission là les émissions la mais émission la biso penza eza mingi sango ya pasi ekomeli etonga église de réveil
na biso basangoze ebele mais tika tobanda na likambo ya kunda système ekomelaki yo ndenge nini mpe oyambi yango ndenge nini esala ndenge nini fasi ya bakunda système témoignage nini okobeta nécessairement liboso bakufa malamu makambo oyebanango te bakunda système to système bon je ne sais pas oyo nalobi kalelekaka ndenge ça dit quoi Philippiens chapitre 3 verset 17-18 soyez mes imitateurs ezalaki groupe moko mpena bazalaki na communauté yesu ezalaki groupe moko baza kotambola kocraindre dieu ezalaki groupe moko batambolaki na Matthieu 6:24 te bandaki destination moko digne moko batombolaki gloire ya seigneur na gloire ya bato et puis ezalaki groupe moko bazalaki na problématique te ezalaki mpe na groupe moko bazalaki na kobembanaka bembanaka mbongo te malheureusement bazali na rien mpena te bareya te nayebi bakunda te ata koba delilesi ntanso bakampane obesi ba kitoko aobesa te maka kitoko ya molimo nzambe delisi ayebita mone nasiya yangelelangangane nasiya maman wana akende kotema esika te basala succès bandima basala succès bon so basala succès te mpona oyo eza dû ya quoi bayi na moto te moto moto balambaki satana te bango bana bato ke satana motape oyobaotinda bato donc nzambe apesaka succès te apart beningonde wana bi nzambe apesaka succès te nzambe apesaka succès mais lelo satana bakotela bamarabu oyoba miziki toyotaka yotanga mona ténèbre naoka ntango ebima bino bino nde wana mpe esala mwa baigai songa pourkua nde kenda makasi te moto ezalaki te nzambe ebetaki elokanaki sidi eloko eza na biso nini oyo nzambe wana ndenge na yango pete na pete cette fois-ci ça va réussir parce que ok tolingi topinana papa John Ngefa na nini na bamakambo minene oyo elekaka babengaka bakunda système te neti ndenge lokwa bamajabu bastade ebetamaka ya makasi oyo esalaki ekoki kosala mpe bango mpe na bati baimage oyo eza makasi ya bapi tomobiso c'est sûr bana nzambe eloko nzambe ezalaka kombati nani ya bati sola bakobenga bango ndenge bakobenga bango na ndenge nini parce qu'il y a l'esprit de Dieu ça je dis la vérité batouche le côté neti lelo ya biso lokomo oyo bakakunda système pasteur oyo nani Moïse un grand chanteur Matuta quand il chante tu sens des chants de poule Matuta akangana mokolo nazonga loko Moïse wana ozomona tuta paster bazobeba aleki bango tu ayembaka na totuni te ala na voix angélique mais ntango aza na moto te aya na moto te ekoleki aleki ya na koyemba za te et voilà comme le groupe de système ils ont l'expliqué et tozobondela mingi parce que ezali seconde de cette règle mon serviteur prospère inofera tika telezanga matsana mamata nakunda système na pasteur Matuta. Merci beaucoup, Papa John Ngefa. Est-ce que
matanga na bango ekoleka mpenza na kimia pamba te na bincoli amcc eza repanza parti nakomi bango repese na ndenge amilonga te eloko nyonso ya na ngongo na ntango yango écrivain chapitre 3 verset aka chaque chose son temps eza mokwana oyo na frère patrice alingi kotika yango te est ce que eloko nini bachanzaka te esali na bato yango eza repanzana mais je crois nzambe akosimba bakonzi ya mboka nzambe akosimba bagrand pasteur bazali qui sont beaucoup d'argent naki bapasteur okola bongo il peut faire quelque chose bapasteur okola papa patriarche sans grandeur Dominique Konde azali akopesa quelque chose bazo ebele tokokundela est ce que ndenge lelo balelaki jani tomoni mama denise se manifeste po bamama na bawubeli na musique baberce babomwana bato ebele bamemi bato ebele na adoration est ce que ezomérite mpe gouvernement mpenza eza matanga wana chaque ntango bakundi mpenza jani akakonini bakundi chaque akongo ya 50 000 $, plus de 100 000 bakoni mama wana baza propreté après on va faire bato biloba ezomema biso nyonso na vie intérieure il faut intervention ya gouvernement aussi azali likolo na bese chrétien azali payaoya système aza te papa john defa ya solo likambo so ekomi ya mpasi balobaka malamu ndenge olobaki bato bamingi bakisaka bazalaki malamu est ce que lelo toanda komona bandeko kuda site banozaka bango moko bamaka neti bazala bango moko omonaki bamise mingi ya minene oyo bayebani babenga bango te basala balie nayebi te ya moto je me trompe bie moko moke basali mwa babengaka featuring bafeaturing nayebi te so reme so oyoka featuring mo ya lucien neti ozake mama x to papa x abengaki bakunda system basali featuring baclip ebimi eke atya bango mpe poa mais ya kosutuka eza kaka liwa ata lokomaka ozomona bato badefile bakolela kosala neti c'est la famille mpenza balele mpenza babandi kokende baza liboso lisusu baa batiami nao na première rangée ezalaka nini aka mawa abosanaki ayo ezoleka ntango akufi wana ezoloba ya madu système oyo tozali kunda système anglais biso toza ndenge te bitiatia bakombo toza yango na est-ce que bachrétien bakozala hypocrisie pe non bachrétien bana hypocrisie makasi sabi quoi kunda sister aboyaki bafitiring na bato akendeki na bible na kati amos 3:3 bato oyo baotambola te so bayokani te babengaka n'importe qui te mpo kotia voana na sister balelai bazali ni bana papa moko mama moko bazali ni bakote ba evre nzambe na tare bango bazali mpe na bamusicien na bango bazalaki baza kokompagne bango ozokomona pourkoi aboyaki yango soki natie vote morango esimbi te soki nasali bapatre bakomona baobieye oyo tobengi yango mpenza galate 6 verset 3 si quelqu'un pense que quelqu'un s'abuse de lui-même ozokomona okoévolue na ndenge nzambe mpe abengi moko alors na kati moko balinga mpe mosusu akoremplace parce que evre eza mpe okeya te eloko babengaki yango ok bon lelo oyo basango déjà ekomeli biso ndenge mpena ezaka na musique chrétienne omona mpena bato akenda mingi te eza mpasi omona mpena bamusicien chrétienne bamusicien chrétien kokufa mpenza kolanda na ezalaka mingi te baza moko akize ke baza boye yo esala mpe ndenge Bible nous le dit en dans 2 Corinthiens chapitre 6, 14 à 15, il n'y a pas la relation entre ténèbres et la lumière. Tu as dit dans la carte de la musique chrétienne, la pasteur écoute la débat. Qui est la troisième de la musique chrétienne. Et ça, on a malade, mais quand on a coupé, on a un petit réconciliation. On a pas sur exemple dans la maman. Maman de qui tu peux venir couper. Maman de qui tu. La pote, tu es là qui a fait encore. À quoi tu peux déjà dans ce cabinet? Tala moto okola sokoko oyo balobaka bokeki moto ozalaki nini matanga etenaki ndeki réconciliation moso monene yango wana ozokomona parce que bible ebisi biso na kati Ecclésiaste 7 verset 14 aussi de moyen l'homme doit réfléchir ce qui va venir après ou bien avant lui la négociation tokutani parce que yango lilobo ngoko moso mofamille soki omoni batambolaka mpe bayaka te mona bayebi nzela bazoluka bana nzela mosusu mo nzela ya nzambe nzambe yangai na yo mama Tiffany
Atikali sur le Konoko. Jean 13, verset 34. Je vous laisse le nouveau commandement, aimez-vous les uns et les autres. Est-ce que vous ne pouvez pas chrétien de la Bible? Nous sommes des hypocrites. Tout le monde est sous. Yesu Azabe Misabiso sous. La 4 Matthieu 18, verset 21. Attends que ça nous sous le Yesu. Mettez-nous qui nous sommes est-ce que pardon va ça pardon, il n'y a pas l'amour. C'est que nous voyons. Tu peux la conclure. Est-ce que les cocons d'assistants sont vraiment modernes pour les modèles, les mamans qui priaient beaucoup. Mais beaucoup de la déception de bain.
napesa mboka na nazokana non kokende kuna ni bapasi baokende na ntango na obende limite bato baokende kolekana poso ezalaki neti ya mama ya boketu moso okende kala ya bafere moso okenda ya bafali ozala lobi yo eza paster moko oyo molobeli ya peuple mama moso akufiozwamaki okende nkoni mokolobingo semaine prochaine na vana bakunda ye nabana tala bango nasala bango mpe émission nasala bango bémission et là, le corps de Christ n'a pas été moi jamais. Au moins, il dit que le sucre a été bien dit de la baïna, il va le battre. Tout le monde y est, sur la Djani. Tout le monde y a Djani parce que je sais la bébé, mais il y a mon tout, merci, ma condoléance, merci beaucoup. Donc là, on a sujet, on a parce qu'il m'a dit qu'il est un peu bien été. Bien, on a dit vérité, pas besoin de dire que Keba. Donc vous continuez à confirmer. Nous avons confirmé la Bible c'est Rona. Pas le bagaté. Pas le bagaté. Nous ne pas ça. Nous ne pas ça. Si on a confirmé la parole de Dieu, bah ça peut nous dire. Bah ça va ma coma, ma coma. Nous ne va pas attendre. On va comment on dit Monique. Bah on va pas dire modèle, mais il est connu. On va bien s'arrêter. Tu veux sauver les qui n'a pas c'est le toxique à ce jour là. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi